Dans son CD mon album YouTube bima. Ah ben ma bien il faut me laisser tomber. Oyo Kongo. Yo somi ngana oyo Kongo. Bon on le na sa promotion da disque là-bas. Vetchoni. A bonne chance. Mais tu rebelles d'abord en générique bapika. Ah de saboli on a moins respect. Là on a moins respect. Maman, on a moins respect. Somme mon émission. Eh musuku de salande balongwa vous de sala bien. Sala bien. Tande ba wima na orchestre musuku ba wima ma beti lelo. Ba comme musuku ba animateur, chanteur animateur. Na on regrette quand niveau chant, musuku ba baby si chant. Mes condoléances mon Seigneur. N'a rien à parler. Père Abikington n'a bien très bien. Très très bien. Parce que maître nangai na spiritualité. Papa la bangaza maître. Tozala wana nami orengekyo. Tozala wana parce que papa Babil aza l'un des 3 pionniers au basadi bouddhisme na Congo ba bien monté. C'est papa Martin, papa Abikington na fait na biso moko na uta aza chinois, aza japonais. Ano uta Japon, aza japonais. Papa Bill ninga kufi boye, papa Martin bazali maman na lo ba famille na bamba oyoka. Cyril Azali na ba frère Musu baza nani aza majambo aza na poto. Majambo aza na poto. Tozala wana na poka leo na ozala wana na famille. Obi ke bat baluba ka mabe na ngana comprendre raté. Na rappelé mabe Musu baluba, babe nganza na bakisi. Ce disque bimi na bela liboma va disque. Après on a ce disque m'a pris dans ça succès. Ah! Na kanga mato ina jugement parce que ça là nga passe ba jugement tellement trop. Mais muta réconfortant ça maman na mère na PC merci pas ça. Mère réconfortant ça nga ko landa bangote. Continue toujours na boulot ça là. Lobo mona nzamba rusunga kaka et ko leka nango bien. Il fait bon bagna imba mabe. Bidu faut botu na ba question ndeni obeta na orchestre et pas soit disant que grand frère na soit disant. Grand frère disant té. Oh t'as le ba soit disant. Oh. La maman. Na pexé ko ba question na. Pour lui soit disant on a tenu maman za maman. Bon. Maman maman na mati. Maman me fait rigoler té bien pe maman. Oza maman. Soit disant sur lui. Tu obeta maman musique té. La musique yango wana to so. Ngana limite ke yoko ke tuna fali mambo ya famille na bango bani tout ça. Il peut pas. Tout n'était pas. Vers nga di cap na PC mbote personne. Ça boité. Oh, ida mabeta. Yo ngana guide digital na imba déjà danger na imba pas les galactiques. Bo sur le PC fali mbote ça mabende ni. Yo pesa fali mbote ba longo lokesa. Oh, te. Pesa fonctionner ndenge wana te. Ki yango ba suspendre air bonso. Tena so ba suspension air de sortie za lokuta. Ngamo na imba no danger me via leginga. Yango le bibo. Ah bon, les pattes, pour les pattes. Ba fali baza, fali passer la musique na bien Fab Gaz, héritier, magaud de ça mon bêtise de mon micolo mais. Na mona yango mais. Te salenga et salenga bien te parce que on est yété, on est mutu muta publier. Donc ba fanatique ba comprendre as artiste balimbisaka parce que ça na ngelo te. Bexi mutu ni sala na bien te. Ah. Bexi mutu na ngati. Oh, tout ça que na biso na ici. Longwa. Oh, je rentre sur une. Oh. Oh, avec na ine trop aussi si repère ko lukanga ah. Oh ben oui. Mais on a mona ota mona carrément faux. Et nini nini carrément noir boy. Toyota eza nango bien maintenant niveau na yeti. Pilondeni. Eh Bercy to kana na bien. To kana Bercy bien Bercy nde sikondi ayoka kandete. To kana na biso bien. Ya yoka te yoka. Nangane na yoka te. Tout ni bilumba. Namona afina ngeza niti kofiko. Ezalo baneni. Diji fikambo. Kani na ça. Alors on a bien mais moi problème gars. Qui digital période de bon toyoka qui digital dans la H ni. Ayo petit na ngati. Wa petit na ngamuke. Ai. Ngana na 39 ans. Solo. 39. Ouais. Cool hein. Kabona ngana les padres.
nandimi te parce que makambo ovie wana asalelanga na vie nandimi te. Ben oui, amemanga mikili alakisanga bato so basere nanga lokola ba Janette Malangi babenga na mikili eza mpona faire egola ozomona soki même nando yemba lokola Angelu so na kote na orchestre le pas de télé na koyeba ngai baona na biso na ba jeune garçon baza na génération moko nanga mpona kopesa ba vie conseil te so ngosala eloko ogagnera vie bien faut ça eloko mo eza facile mpona yo mosala na yo jamais ko rendre au vie difficile c'est que ça métier na ote donc faut ça eloko mo o moni ko sala ngo bien ba o CPN ngo voilà. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de réchange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice. Nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, chers amis internet. Bonjour, bonsoir, Ernest Obolana, Mboka, Benji Benzema, elle est grossito de la presse congolaise. Merci à Merveille Mapouya, Papa Naki artiste Mapouya, Yazagi Wanana, c'est ma caméra pour nous faire la biseau. Merci à Miss Inza au dégâts matériel. Merci beaucoup, il y a Code Mondial, il y a Willy Mouché, notre vie. Merci à Ange Mouaka. Ange Mouaka. Merci à vous. Je suis pas seul aujourd'hui. Le Nayo Beta porte na côté à Jet Set, Nazana. Et Bapoulé a fait rigola. Les deux invités Nangaï Gigola. J'espère que c'est la première fois dans le plateau. J'espère que question est la réponse est là. N'a pas beauté poto. Mais enfin ma pouya ça les fois on a des invités Nangaï. Bonjour Guy. Ah bonjour mon frère. Ouais, ça va. Bon non, santé na yomoko et puis il y a groupe Nabino. Ça va bien. Guy, qu'est-ce que donc mon nom? Oui bien on dit. Comment on batu ba otala. Tala batu ba otala wa. Adji Solo azawana orchestre
oyebi kombo nango ti nga na ngai te bato baotala biso mayele yebi kombo orchestre mayele opesa kombo orchestre tozosala émission na papa oh nayambi yo na plateau nanga sedi na plateau nde nayambi yo boza bienvenu c'est oza en excellence en fait oh kombo orchestre ezaka fe rigola gigola baota opesa bino banzembo kombo titre nzembo oza nini inondation. Pourquoi après 3 ans aux clip ya nzembo ezali premier bozoi na orchestre po bapesa o clip na sima Ngape na comprendre te otuna te otuna na totuna ngulu ngulu boy to motuna chaku orchestre na miza ya chako oh bonga na oyeba ndeni batendeni nzembo na yo premier nzembo na mona ngaza mona musala amoni o le padre azo sala yango nde biso futo landa mona musala oza na poste ni na orchestre nga depuis na kota orchestre na wumbeli mina na zo poste te wani pour na travailler bien ti nani na travailler bien boso ba pesinga sur poste au moins que comme ba problème ta travailler bien ba pesa riposte te na za poussa na ngote na da guide digital mingi ba lo sala nga bien ezala que surtout beta concert ba ko tala les padres na simane to mona na kame na mona aso na oyemba na concert ba betela nga maboko chaque concert ba Mbappé ba solo vocal na nga ya sono solo vocal no mo ba ninga mingi ko ba share ba ninga mingi na répétition ko yemba bo o émission ninga mingi vocal la rossignol mikolo ba ole longa mabe ya ko sekwisa ba martira bolingo ba kufakala ya ko boucher robinet ya pincho ya mystique quoi ya ko sipa okunda milu atikali na mawa donc chirabo mi tente quoi guide digital oza leki a fait rigola Jésus de padre leki na est propre et ça le rondé ni temps dans la poste non oza leki a chef na comprendre la question bien ça biboye et ça le rondé ni temps yo dans la poste te mo dans sko leki a mokonzi ah mais nga les gars tu rigoles ya gola na ofundo pa ya gola osola na mutu na ofundo pa ya gola ba question le batuna nga déjà trop babilo ba rimer wana il fait bolo ba na imba mabe bidu fa botuna nga ba question ndeni obeta na orchestre et pas soit disant que grand frère na yo soit disant grand frère disant te tu vas talo ba soit disant oh maman ya za maman wana na pekise ko ba question na pour lui soit disant on a tenu maman ya za maman bon ma mari maman na ngati maman me fait rigoler te bien ma mari oza maman soit disant sonné to beta mama musique te kasi musique yango wana to solo ngana limite ke yoko ke tuna fali mambo ya famille na bango banini tout ça il peut pas on tu n'étais pas vers nga di cap na pese mbote blessali ça boité oh ida mabeta yo tanga di musique ngana guide digital na imba déjà danger na imba pas les galactiques bo sur le pesi fali mbote za mabende ni yo pesa fali mbote ba longola okesa oh te presa fonctionner ndenge wana te gi yango ba suspendre air nyonso te na so ba suspension air nyonso te za lokuta gi obi ke bat balubaka mabe na nga na comprendre te na rappelé mabe musu baluba ba benga za na bakisi wana kuna comité so disque bimi na bela liboma va disque so beli liboma za kama begi bakanga na basinga après on a ce que disque bima pour na ça succès après pourquoi nous c'est succès maintenant jeune garçon beaucoup c'est na mama bonne ya na on a sens te sûr que te za sens te président na ngai les pas dans l'accent ndenge wana te et le président la qui sa biso eza que moni biso tout obita na orchestre boye faut tala na no patron na biso ndenge azalaka presque réputation na ezalaka bien bata bien bayaka na ba concert tozalaka na ba tona distinction mo ya classe hein au monde même que bata bien bayaka ozomona que nini boye prise alinga ba polémique te même en tant que sali mission boye so lobi mabe moni prise regretter nango prise tinda biso to finga batu na TVT tona tina polémique te mikolo to bimisa je n'ai na biso excusez to bien comme par hasard donc par hasard et ma mikolo donc des fois te quoi guide digital et là on est ça là ka
et là on est ça aux amis, c'est ça parce qu'ils ont dans la bino la famille, tout le monde a pas ça là on sait. Et là on est ça aux amis, c'est ça au bota magina, tout le monde a ça là, on est pour ça là en fait. Et là on est et là ça là pour monter dans la musique c'est ça hein. Et ça la maramsuna. La musique ils ont pas. T'es ça goûté, et ça maramsuna vie. Et ça là que to punaka. Neti moi ça rova net europona. Mais na famille europona bande ko bota mena bango te. Okopona jamais maman na yo. Donc jamais ko pona don nzamba tsindi yo nango parce que ça iné. Donc c'est pona raté. Par exemple ninga naza na bana ba otanga mais au mona que mona na mona za na option na e. Ce que les parents bazaka bien au mona que non yé mécanique ça ils bien pour nous ça lui va bien. Faut orienter mona na makamo o mona ke a osala ngo omoni na peso même conseil. Ba ba na biso na ba jeune garçon ba dans la génération mona nga pona ko pesa ba vie conseil te. So ngo sala loko o gagnera vie bien. Faut ça le loko moisa facile pour na yo. Musala na yo jamais ko rendre au vie difficile. C'est que ça métier na oté. Donc faut ça le loko mo o moni ko so sala ngo bien. Ba ba o CP na ngo voilà. Guy digital 1000 fois tu balonga non qu'est-ce balonga na kombo non. Jamais on a kosi. Ba tu balonga Guy digital. Ah non, Bercy tout le monde a Bercy le bagage. L'interview à Bercy, natini babata en internet. Bon, n'habité. Ce beaucoup c'est le monde ba vie internet et comment on ga bon. L'année interview mais c'est tout balongo à propos na kombo na ngomona ke maman ezate. Bercy à l'obake Guy digital. Na fundo pa école, na fundo pa école. Guy kasoli kambo bebe na Guy ba côté la ka. Bercy mutu ne sala na bien te. Ah. Bercy mutu na ngati. Oh, tout ça ça na biso na ici. Alongwa. Oh, jour tout ça na. Oh. Oh, ayi na ine to aussi si repa ko lukanga ah. Oh ben oui. Mais on a mona autant mona carrément faux. Et nini nini carrément noir boy. Toyota ezala ngo bien maintenant niveau na yete. Te Bercy to kana na bien. To kana Bercy bien Bercy nde skonde ayoka kandete. To kana na biso bien. Ya yoka kate to yoka kate. Nanga na yoka kate. Tout ni binambale. N'importe quoi. Yo osaka ngai. Tesima kolia oba yo. Nabi nani comment les anan? Ozaki ndokia yo. Guy digital tourna plateau et oh, mais tout c'est l'émission. Elle voit télé-réalité. Télé-réalité, deux émissions. Vas-y, Loba, question des amis. Question dans les arabes, mais au échappant. Guy digital, on arrive à revoir un jour au sala album. Qu'on rêve au sala album. Bah idée non so vanda. Déjà na album tout n'arrive voir na sala album. Guy digital, tout pour ça na biso maboy to moni côté au moins, pour comprendre que c'est émission en fait. Autant bon na biso, d'ailleurs vous avez plein de répétitions, on répète en a une de trois hours. Guy digital. Aux arna album. Ouais, il faut travailler dans un album. Tout en a biso boy, tout en a biso boy. Aux arna album né. Ben oui, il faut travailler dans un album, mon dans un solo vocal parce que na beta pas grand chanteur. Na ko sala ka de temps en temps na ko improviser raté na moto. Il faut travailler ka. Mais là on y sala que tant yo sala ba vocal no simbaka. Et le vocal no mo ya t'es original t'es avant original coup sur coup. C'est les langues forts. C'est que travail nanga eza bossement. Bossement na respect. Na kanga mato ina jugement parce que ça langa passe ba juganga tellement trop. Mais muta réconfortanga sa maman nanga mère nanga na PC merci pas ça. Mère réconfortanga sanga ko landa bango te. Continuer toujours na boulot ça là. Lobo mona nzamba kosunga kaka e koleka nango bien. Voilà. Gi ba memo na poto cheta ba tikala moboyaka. Te ngana ko so na tikala na poto melo na komi Guy digital te. Te 1000 fois mema ko ba no ya na loba. To suka na biso ya na loba Guy digital tikala na poto vanda. Ozaleki nanga moni ngotika. Te ba ma sebele pe ba chanteur ba na poto ba fe bele pe ba imba bien pe na poto na roboya te. Mais qui les a place au sala ba cause peut-être ko pe ba faire ça chona là-dessus. Ozomona que oui ça va Versace donc naninga kilote quoi et na rappeler ba tout que toi na répétition chorégraphie to ça la pour na bord na biso par hasard déjà ba fin di ma ba mona clip to ça na rumba moko
Donc soki lelo natikala na mikili me naza guide digital te vie eza partout bamisu baza na mbanda kaka na kisangani me ana laka danger ya tonga mpe baimmeuble na kisangani enfin na ye vie eza partout. Je pense que bato balinganga ngai na musique na nga baolinga te lelo nafaka na poto po franchement bakopa mikili na okoka na nga te nayebi te nga nafaka na poto te namona poto me namona poto te plusieurs fois. Ben bien sûr nayebi mikili nde eza nayebi mpe bakopa ngo mpe te nalobi kaka Guide digital nde bamusicien congolais bazalaka bango nyonso ntango ovanda na palais na yo chez yo na palais omona musicien ya osala férité mboka na biso baebele ya liboso le padre na longolo ya champion d'Afrique moto aleki le padre na oyemba te bato bayembaka mpe bazasi mama na nga nzambe yo za mokili nini na mokili oyo toza moto aleki le padre na oyemba ngambo nayemba na danger mefi aleki nga bafali baza fali pasaka musique na ya bien Fab Gaz héritier maka tosala mo babétise nde mo mikolo me namonaki yango me te esalenga bien te parce que ondeke ye te ondeke mutu apublié donc bafanatike bacomprendre aza artiste balimbisaka parce que esala yango eloko te te je pense pas que eza ye balimbisa ye aza artiste ayembaka bien héritier pasaka musique na ye bien miko mpe namoni bagarso babimaki pa Fab Gaz wana nani te Ibrator ayembaka bien bina file nazoka banzembo na ye me na ndenge ya chamboe nga alingaka nde Ibrator ayembaka nde bien bina file mpe azoyemba na ye mpe bien nazoka banzembo na ye mpe ezobeta nango bazomeka kosala succès oyo biso tobandaki nango liboso kala nano kasi ti katongo yo oyokaka bamare chef ozoka babeki biso moto oyemba bakere wana ntango le pade asala succès biso nde toakompanaka ye bango baza baleki koleka nzembo na n'importe quoi yo oresone bongo ndeni te ye kutanga guide digital ayembaka bavokale na ngai nzembo na ye esalaki bayeba ye mwana baba par rapport ke ye asala mpe succès. Voilà. Donc là, on a le baguette, non nani comment bien affilé. Oh, moi, on va t'assurer, mon Dieu, mon aïe, c'est bon. C'est bon, mais on a guide digital, tu n'as pas pas bon. Nga songo changa fo changa ni fo mona ba leader ne moi muke. Pour héritier bandaki moi musique liboso na ngai. Moi je ne disconvie pas. Azaki na ba prise na maison mais nga fo changa moi muke na ba Fab Gaz na ba nani mais génération des années na musique ba génération na nga za génération ta et oyo bike o ba masa to beta na bango pe nga na sa succès bango pe ba sa succès côté moi génération na nga ba Shikito Tout bien ensemble. Ba Nicodème, banani, ba master bon. Lelo to kaboy na boulot mais tous ensemble soka toujours ensemble. Jamais. Si ba loba no mambugi azaka kanda gia bundisa biso ba ko selo makambo. Succès na ngande salarié za bongo. Na mona vie na ngeza neti kofi quoi. Ezalo ba neni? Défi rambo. Kadi na ça. Alors on a bien mais moi problème ka. Guide digital période mo to yoka guide digital. On dans la H-ni. Ayo petit na ngati. Wa petit na ngamuke. Ngai. Ngana na 39 ans. Solo. Ouais. 39 ans. Ouais. Oh diam kulo hein. 39 ans. Ah 39 ans. Ko dam kola ba tebele. Ouais. Ngana mouvement avec na ngeza marque house. Je pense que vidéo ba adji tout ba petit na nga ba Charlie bango tout ba petit na nga. Nakoli yagi. Nakoli hein, fona longwa. Longwa. OK ça cheta. OK ouais. Wando OK. Pour na ça. Na 39 ans. Nakoli. On est bien. On est bien ouais. On est bien. Ah tout. Par rapport à Nabi 39 ans cheta déjà leader déjà kala. Ah. Mais mutamutabuta ma jour na e. Na date na e. Faut pas comparer vie. Au raisonnaka
aux albums pemé na faire rigola to ça rapport qu'est-ce ndé na ko dévoiler ba secret na ngai na ba projet na ngai na miso bato. Est-ce que ça a un sens? oh dans la ba fan te na za mayele mais ko kabona nga na le padre du coup kabona le na padre limite parce que marambo vie on a saela nga na vie na limite assez reconnaissant ben oui amemanga mikili alakisanga bato so lelo ba sera bien bobe nga na ba mikili boy elo ba sera nga lokola ba Mariamba ba sera nga lokola ba Mamitage so ba sera nga lokola ba Janette Malangi bobe nga na mikili za pona faire rigola ozomona so même nando yemba lokwa Angelu so na côté na okesa le pas de télé na ko yebangai moni zani na nzaboye ata 100% les pas de contribuer à 60% na vie na 40% ça que effort nga mo ya travail au fur et à mesure de travailler il y a l'accepter boulot c'est performance peso quota c'est ça Guide digital a invité nanga lelo bodo mo ané tozo développer parce que ça ba to musu balela guide digital ba mona rarement na TV et là on est ça là rarement na TV mangi to ba 6 na linga TVT na linga ba clip linga na TV ba mona né na yembaka to tikela marka uza linga na bana poto ba bike marka uza mtalinga na TV oh botikela ye que marka uza mta asa charge ngana abi yem dans na succès orchestre oui marka uza leki biso tu na succès na ndimi na ngao petit bayo tout est comme na leo maka uza leki biso tu na succès ndimi na ndimi na ngakasi sima ngana ndimi na ngai mabeza wapi mena ba concert oya ko ba imba bangomba bilengi ba imba ba vokala ba Rossignol ba imba ba Bosco Sakata ba imba ngo ça ba vokala bien ba vokala ni se simba ben oui maka uza leki biso na succès na ndimi na ngao andimi na ye malgré tout banze moni dans ba vocal ni dans succès mais andimi na ye o maka uza chef na ngati kasi toi compagnie moroti presque mdacha chef faut na respecter mabeza chef na hotel yo parce chef est-ce que yo dans chef maka uza vie na ngai api vie na ngati omeni na mouvement chef na ngai afi na nga kocha ngai moko j'ai bien ayaya andimi azaya ya chef na ye ana respect le voilà pour Moussala Neva. Moussala peut bon aux appels un respect tout bâti ba chef logiquement. Guide digital. Lelo musique. Ojo beta malelo. Na obne bo bando beta lelo. Différence c'est ça ni. Différence c'est ça makasi. Parce que mamo ya po beta balibanda Europe et arabien. Même ba Paris on est arabien. Moni de temps en temps ngata msuna zana batu na Paris, ya ozo mona tamsu moi li cha vers Tchatcheboy. Bama samsu ba tsonga zandwa eza léger ba se débrouiller kaka mais na ndenga logique eza pour ba fortuner masamba ba na poto pour ya pour ba chebogu baza na poto eza pour na ba rida ikanda za na poto kelitsumba za na poto eza pour na kofi panda za na poto ouais na batu parce que même boxeur na la tarafu uta mikili. Ouais, même brosse na brosse à fou ta poto même pepsoda ya na ngelo rote il suffit ko solo là ya monita msu batu wana ne ba yeda rabatinda mais ko kenda rapé mikili ça la rapé bien sikoyo poto zo fungwa mato moni fali pour partir date na Bercy on beta le 28 bonne chance na si sinon question te qu'est-ce pour que na porte parole na lo ba makam na été te na lubi na si question na ngate il faut beta makam yo bon obi na mamba poto te uto lo ba makamba poto yango na bibo to moni fali pour partir liba le 28 février na Bercy a beta fongola musique na poto yo lobini bonne chance à Fali pour pas tu so bana sima Fali pour pas beta poto mona ba guide digital pe ba kenemi ki li ba beta pe ba concert biso to beta déjà est-ce que na ndenge ezongi oh ngana yebite so beta bonne chance to ba congolais et pour na culture mboka évoluer ça m'a bête et là pour la culture mboka évoluer tant est-ce que ba mission so ba beta et ça la biso bien lelo yo n'orchestre na bino ndebo zala ndebo bandaka na lelo ndebo koma ndebo komi lelo na ndebo bandaka lelo o regeta na nini na regeta lelo auteur bien sûr comme ce qui pour zala na wana mona koto yo zo yemba koto Nicodème koto nani koto boy na boy lelo bazaka souté d'ailleurs na pekisa ko otangela nga bakoma batu musuté parce que ba musicien bozanga kanda
Papa collègue nous ibn on va prendre ba tout te. Na problème mutu te. Bongo na problème mutu. Ke papa collègue non vraiment. Na problème mutu te. Mais ba collègue nous. Ngaza problème mutu te. Mais ba collègue na o ba différence que lelo ba mana ma ya sika ba yet. Ba yet. Yo ça doit na bango parce que yo na c'est wana bo bandana ba massa nzela moko. Ah, le temps passé ça ne revient plus. Ah, voilà. Parce que différence c'est ça nini mona. Il faut émerger. Artiste il faut émerger chaque année. Il faut émerger. Parce que au mona nini est-ce que ezangi to ebaki sami. Ebaki sami kutu. Eh musuku de salande balongwa kutu sala bien. Sala bien. Tane ba wima na ba orchestre musuku ba wima mabeti lelo. Ba komi so ba animateur, chanteur animateur. Na regretter quand niveau chant, musuku ba baby si chant. Ba disque moi bimaki na somba on la victoire, na on a parlé mais trop. Disque ba. Ben bien sûr. Na parlé na ba disque ya massa na Moïse Matuta. Oye mira nzambe. Asaka mono. Wazane bongi na yo mwenge bene. Ozuwa kimbo utapo mwana. Tangwango yo bongo la kina lufinote. Tangwango yo se kwisa ki lazalote. Soki pe yo salelinga bika mwae. Atopoki na loba mote mezoboya. Tala angaseka. Mais semble qu'ils chantent bien en fait. Ouais, ngai malwa na loba. Moïse Matuta. Naza ba disque ya Mekanu, naza ba disque ya bon, bada mo belé. Parce que la musique profonde. Profane. Nazo soma CD mo album mo yutubima. Nani? Ah ba ma bien niveau mo laisse tomber quoi. Oyo kongo. N'importe. Yo somi ngona oyo kondi. Bon on loba na sa promotion da disque là-bas. Yo somba ki disque nani ba indi mabe. Ba question subo tout na ba question bien ko vraiment. Yo bio somba ki disque. Mais tu be wudo sepelate. Yo somba ki disque. Yo mtolobite. O somba ba disque. Non lobate parce que ça la polémique. O se ozo corriger na bat boy mama be banane boy mama be. Bon, tout changer page. Qui digital. O banga ba toi. Na banga fort. Solo. Na banga. Banga pe prison. Te na banga prison te. Na kota na prison. Zulu. Na banga prison te na banga rande ko chaba tu musapi trop parce que au comme complexé quoi. Ah oui, c'est très sage hein. Au comme C'est complexé. très sage hein. On a comme complexé. Pourquoi tu prison ça là? Ah bobunda kana bataf. Ya fali hein. Monsieur fali bobunda bokota ba prison. Wana mama kala papa beta mama. Wana. Wana yi petite. Si on a collé. Beta mama bien. Qui dit ça za bana combien? Na bana belé, na bana 7. Ah rien, moi bana de pas de comme ce boba. Oh, mais bana pas te baba na. Oui, mais non parce que y a yo mo boti. Ah, nana bana 2. Bah comment on va trouver ba? Bien sûr. Comment on a bango Hervé. Na pesa bon. Hervé Berferli. Berferli et Hervé. Ouais. Pour comprendre ça, tout ça, on dirait qu'il y a des voitures qui se passent ici, il y a de tout le monde. Qui digital. Nani la caméra ya Ndoronabiso. Oloba message de paix moko na Ndoronabiso mo auto kufela la papa. Non. Bill Clinton. N'est pas guité. Ah, surtout si c'est repto qui est Monseigneur Macintosh, mes condoléances. Oyebi, nde tozarana yo, nde tokuta na par-ci par-là. Bigito tokuta na à l'improviste. Peut-être au monde, bon, dernièrement quand on a malade, ça fait au moins 6 mois passés. Parce qu'il y a des soins dans l'hôpital, l'hôpital moins cher dans la ville. Ouais, on a soin. C'est logique. Pour un bébé, bébé ça m'a cambobo. N'a bill awa, tokutane awa na victoire. Awa soma mutu atabala ba iner. Ah, mais tu bita mon bébé, so bébé ko ah, bido. Mes condoléances mon Seigneur. N'a rien à parler. Père Abikington n'a bien très bien. Très très bien. Maza maître na ngai na spiritualité. Papa la bangaza maître. Tozala wana nami orengekyo. Tozala wana parce que papa Babil aza l'un des 3 pionniers au basadi bouddhisme na Congo bat bayebi angote. Eza papa Martin, papa Abikington na vena biso moko anouta aza chinois, aza japonais. Anouta Japon, aza japonais.
papa Bill Ninga Koufi Boye, papa Martin Bazali, maman on a famille de mon baoyoka. Cyril Azali, na ba frère Moussou Baza, nani aza majamboza na poto. Majamboza na poto. Tozalawana na poko leo na ozalawana na famille. Il connaît vraiment le hype de la famille, mais qu'on lui a sa Bill Clinton. La famille. Copain des parents, il ça la passe ming. Parce que même à ton colis, papa za papa, maman za maman. Maman za na agité. Donc ça on a toujours pour nous aider moi na nae. Nzambe mutape saka, nzambe mutape saka de toutes les façons faut pesa nzambe merci. Bien parlé. Nzambe faut pesa nzambe merci. Félicitations pour ça. Qui digital Kokobar na yo bimisi album lelo. Kokobar na. Oui, Ranson. Vetoni. Bonne chance. Bimisi album lelo. Mais tu obet d'abord en générique ba pika. Ah, des sabots, on a moins respect. Là, on a moins respect. Mango, bavé, on a moins respect. Somme, mon émission. Somme. Abimisi le Kokobar. Ah, c'est bien. Au son m'appelle disque, pas au son m'appelle. Ben oui, pourquoi pas. Photo yokati. Photo yokaraba, et ça, ma bête. Message de paix, mon roboyer, pour nos fanatiques. Botiga n'est polémique. Donc, botiga polémique. Tolini polémique, te botiga polémique. Donc, boy polémique, botiga polémique. Tolini polémique, tu le padre paye. Donc, boy polémique. Je pense que Bambote n'a fortuné ma samba le roi Lion l'archevêque. Venant à Béra de Prince des Amunda par Zouria. Venant à vidéo, mon a filmé qui a Martine de Long. Héritier Biviatou. Bah pour la baronne d'Imate. Héritier Biviatou Isa, mais il y a un comité de recherche à l'Ukelanga Banganga. Ah, il y a le Vous en avez quoi? Rien. Il y a solo, il y a le Naba, tala, naye bien monté. Il y a travaillé à match dans le stade. Seigneur Dadi Nzama Grosso, héritier Mavinga, Fortuné Massamba le roi Lion, Venanga Kelly Tsumbu OGS de Panama, Nabo Sanité, Fortuné Massamba le roi Lion, Kofi Pan International, Borezo Bima, Bino ba Fortuné Boza Nakati, Chebogu na Lion forme toujours PBI, moi ça mundele Magamutu Kafu. Donc, Nabo Sanité, Massanara Rida Ikanda, Yachirigo la Papa Soraya. Nabo Sanité base solide Mobimba Bino tout à l'aise boza calme Magamutu. Merci beaucoup à déjà qui est déjà que vous travaillez Moussala ne Moussala. On a ça qui na compte ça guide digital bon mon a invité na lelo ba popo tennis digital s'engage que digital vous comprendre qu'il y a un poulet à faire rigoler. Merci beaucoup à Miss Inza Odega Mata, merci à Sandra César na Maria Media mbote na yo. Merci beaucoup à Prince Toukous. N'empêche mbote na mona mamoko Ange Mwaka. Maman bana salut, je te salue beaucoup. Merci à Merveille Mampouya, merci absent au Peggy Bokele qui était absent aujourd'hui. Merci à vous, à la prochaine. Bye. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.